Edino, yoza fin, mutaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yoka Posaya RDC. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez, chers téléspectateurs, amis de réseaux sociaux. Nous sommes bel et bien au rendez-vous. Moi, c'est Doudou Kunku pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous avons donc ouvert notre plateau parce que bientôt là, comme vous le savez, il y aura des élections en République démocratique du Congo. Eh bien, cet espace, nous l'avons appelé Maponomi. Maponomi, c'est à Lingala, les élections. Donc, Maponomi, les lots, Tozan, représentant, il y a candidat Moko pour la députation provinciale, Torolobelango, na espace autopési, topési en tout le monde parce que campagne et c'est banda qui déjà campagne à l'élection et banda qui depuis lobby le 20 décembre na Congo et puis na France parce que biso en France effectivement bonné Monica Bolanda biso na Paris Bilengi TV avec Edino Image et également na Escalator TV la chaîne de votre humble serviteur Tobetaka Masolo et Maponomi et élection et Salamana Congo beaucoup de candidatures tous on a 26 candidats à ce qui concerne l'élection présidentielle et toi on a 25 852 selon la CNI à ce qui concerne la députation provinciale l'Assemblée nationale pour 500 sièges. 25 000 candidats pour 500 sièges. Et puis, tu quittes la députation provinciale, tu en as 44 110 candidats. Donc, binomo imaginer. Alors, il faut qu'on l'obé là pour bailler bayo. Il faut qu'on l'obé là pour que tu bailler ba. Ton cahier de charges, motivation, aspiration et le desiderata, ainsi que mission Nino Kenango une fois élu. Yamwana sur ce plateau, nous avons reçu pour vous M. Richard Lukaou qui représente, qui est directeur adjoint. Il y a campagne, il y a M. Papi Ilang Amputu Benzoy et Azabona Lukunga Bandalungwa. C'est ça? Provincial donc la Bandalungwa. Voilà. Bienvenue sur ce plateau Yamaponomi, M. Richard Lukaou. Nous sommes bel et bien à Paris. Peut-être à Kinshasa parce que l'élection est à Kin. Mais à Paris, il y a beaucoup de candidats qui habitent l'Europe. Mais va postuler. Il y en a eu osé représenter M. Papi Ilang Amputu Benzoy. Je pense qu'il dit non. À Tchélibiso, tu as image en fond d'écran. Tout le monde a. Ça va? Oui, ça va, merci. En forme. Toujours en forme. Vous avez raté 44 000 candidats. Binobo Obima, Bobim Samutu. Tu as raté. Tu as raté. On est là, on se fait comme meka. Faut qu'on quota pour y banakati n'engezala. Parce que sur les bandes, on a le barobara. Biso na ville provinciale, il y a Bandalungwa. Tous on a 113 candidats si je ne me trompe pas. Donc parmi ces 113 candidats, tous on a un siège Mokoto au Bundalon à Bandal. Voilà. Donc 113 pour un siège. Voilà. Voilà. Alors quelles sont les aspirations, motivations? Et là on est indi Ndekonabiso Papi Benzo Ilanga a postulé. Et là on est motivé. Nini Oya remarqué à Monique Ezo Salamate Namboka et qu'il y ait une fois élu à Osal. Bon, il y a le motivé mingi pour moni aza déjà natif ya Bandal. Ba bebele ezaki na Bandal o biso tanto kola tozaki bala mike que les a bafoué tout ba to considérer en côté et puis bato mingi ba pona na Bandal ba lobela rapenza makamba Bandal te et puis majorité na bango ba ya koya na Bandal. Tandis que ya za pena moi na Bandal aza mwana source en fait a au mona makamo nyoso biso to profitera na ngota to bala mike de les asuster. Yangwana est motivé plus pour azonga ke akoko zong ko lobeli la bato Bandal a travailler na bango ensemble pour azala molobeli na bango kuna na ensemble bako ko tala ba situation na biso nyoso zaki to zanga na Bandal to tikaka de les asuster. Mais cause en natif il y a commune Moko Songolo Pakala et puis sur droite lobby aux ala député et tous ala molobeli na bango même ba o ba eko ya il suffit que mutaza na aspiration aza na cahier de charge bien aza na mécanicien bien pour que ba voter parce qu'il y a une première motivation lobby parce qu'aza mona banda la botami la banda. Oui, parce que moto a botami sur place et zandenge nini né dans lobby que ba bloc monsieur Zalaka o ya yeko ya yebi ba mwana na olobaté mais moi na banda la natif soka meki ko bimisango
na bakolo to baka liboso ba profiter na bakoloba ah te oza ba ala tsapene le mwa na biso po mingi ba ya kaka ye ko ya ye tant so ye na mbongo na ye obi azwaki ndako moko wana obi adresse ache mais akobunda pena mingi te yango mo to lo ba kambia. Alors tangela biso neti nini yo ezalaka na bandale ke lelo to mona ngo souté. Par exemple dans le ba moni biso ta to kola na éviter so boyo kango déjà bien ba secteur na bino ba commune na bino to ki na place mo ni to benga foyer foyer wana ba bien ngo foyer biso ta to kola lelo koma place to benga kota Joël Litin ba koma osala ngo ba nini ba benga nini ba to benga ba terrain awa ba kermesse voilà ba koma entendu que so ta to kola to na terrain basket wana tozanga na ba salle o ezalaka ke ba ndeko misuso ba mama misuso ba tangaka mingi te bana oza cours ya couture wa couper couture bana ozala kolamba kolakisa bato kolamba kaka wana et puis ba don soko yeta msu na bandal po ba pesa ba mama obenga mama ba yo zo ba loso ba nini ba bato ba demini quoi ozomona biloko ono so yalaka na kati ya bandal mais lelo o yo mona bino ba mo sango kermesse bana ba reprendre des places à kobeta net basket to ba awa biso na Europa to mona to na ba terrain ba kwenyoso na ba quartier na ba parc mais biso yaka lokwa parc na biso parce que surtout to bito kinda pi to ke foyer poni to na terrain na biso basket kuna to na terrain na biso ya football kuna tous les assustés alors moi na banda la yebi azana souci ya bano pe ba roya no ba zo relève faut alinga azong sa biloko wana pour le to bien ba jogo candidat na bino pas de kermesse. Pas de kermesse dans des endroits où ils sont préservés pour na. Mais bah tu vas en place à aussi détendre parce qu'il n'y a pas de salle. Na bandal na ebika moto na moto mtezali na ete so salle monsieur ezali wana na bandal. Tozana moto na moto tozana moto na moto pe comment na place à olela bibembe na liboso wana batika ngo balongola makambo na ba commune. D'accord. Sur la communauté. Donc moto na moto ali il y a qui se passe na biso munene ya culture. Espace culturel les aïe la moto na moto. Tozali na ni to na Bosembo. To na Salongo. L'école Salongo na Bisengo wana. Biloko na nyoso wana il faut tous landelango tous zong sango de ali pa kina ba terrain foot na kati. Ba mire comment dire après to na école na biso 5 Cassien to na terrain munene wana lelo oyo mutumwa ki parenté ba lobel nyoso ba voter na kati ya bandal mutumwa ki pa kote lokwana zati mais ba changata pelouse ba bongsango ba démornisant muke mais rien du tout. Alors toujours temps mingité parce que ma ponomezaka espace to pesi ba candidat ba expliquer ba programme na bango ba plan d'action na bango to na jeunesse et là on ni papi banzoi a omema pona ba jeune ya bandal kuluna le tozomona ba jeune mingi kuluna na bandal kuluna yali hein tozomona kuluna etc. Pour la jeunesse, quel est le programme, quel est le projet? Il y a un lobby, au moins tant aux autres, photo de la place moko il y a culturel. Ok, jeunesse à Kokoya, les lots à quoi prendre des makambo et belé, tu si même à couture pour jeunesse à kamibalité. Nabasi mibali bangonio sobali. Donc place au toko bongisa au tolo bato zonge la ngoso net ba foyer wana et comme la place na biso ko za culture. Ça ka foyer te na bandette la place est belé. Mais oh le lot comment que tu as un terrain municipal c'est un grand terrain de le lot to ko ba pe to ko ça lango ba place muso so ko ça la o occupé bato faut déjà tous à la place moko bana ba ko se faire ba ko se distraire tango place là ko se distraire au monde que nini ya kuluna na to monde o mingte le lot o quoi classe comment déjà gratuit ndenge président Fachi Asaki le lot que bana ba foutra sur classe T bana ba zone ba classe et aux ans place moi à loisir ba place à loisir yango na siko to linga kosala pona kozongela ngo kolobela ngo na ensemble pona kotala problème à jeunesse. Donc on a comprendre bien qu'on restructurer ba lieu à ba loisir pour que effectivement ils avaient na ba loisir mo 5 quoi ils arrêté que ndenge en désordre. Donc qu'est-ce qu'on pona ba maman ba débris pona ba commerce etc. et tout il y a plein de débits de boissons bandal ya parmi ba commune o ba ngandeleki commune au makiele les tapage et à la diurne ou nocturne etc. il y a au sakanate alors il y a un projet na bino ezani projet na biso ali tozong sa bandal ya bandal ndenge yalaki tozong sa bandal ndenge bandal yaka propriété yalaka de makasi souci na biso ali tozong sa bandal wana
toujours ce système il y a nettoyage liboso de lopango na yo salongo voilà tout le samedi ezonga to bunda na kati ya hôtel de ville pour bâtir la biso ba droit oyo bakoyi ko bwaka ba poubelle déjà nyoso na fo ezonga na kati ya bandal et puis ba wenze oyo eza ya vrac oyo ya libanda ka bongo nyoso poto waki na marché na biso monene marché mola marché existe toujours mais les locaux commerce comment là comment partout moyen que tu as localisé ce qui fait que banini barter et commence à la boucher inondation effectivement donc ba boire ba déchets partout alors que bandal qui parle par commune eza urbanisé aux continent coin avenue au na voiture kuno bimi boy oui na na bitora bana mike dès que tu comptes la toilette wa to sera ba toilette ko tu ko bois ki mayo le ki ba yesili mais les comment il faut ba bloquer ya banina tout ça là to zo essayer que photo lobelango ndenge molo pona miso kozana papi benzo azana akomemena biso makamona nyonso na kati ensemble pona kolobalango ko zongisa bandal oyo biso to yebaki malgré que lelo situation eza ndenge moko susté économiquement ndenge moko yo kene mais quoi to ça espoir ya président biso Fachi Beton je pense que nyonso koya to chité wana parce que poto sukisa qui dit un candidat il faut qu'il y ait un leader parapluie likolo na ye parce que bino nani aza le quoi parapluie na bino parce que to yebi que na masolonga ba ensemble ne ala faut ala toujours na muto à pousser bino nani ce quoi azo pousser papi Benzo Ilanga vous êtes derrière qui quel candidat na ye aza na kati ya parti ya président Sami Badibanga oyo ya les progressistes aza wana et puis bazana likolo na bango nyonso Fachi Beton. Donc, il y a le roi à béton, petit béton, nous avons maintenant. Parce que petit béton déjà, Azana initiative bon bien, n'enga zo memela mboka, ndenge penda ba Congolais biso linga to memela mboka, tozo mona bilembo zo bima. Donc, to na mutu mususu to ko coller na été, donc il fallait ça la ye. Yangwala moni bato nyo so ala posa bongsa mboka o bana souci mboka o bana souci neti papi Benzo azana souci bandal azana souci a kipe ba mama veuve azana souci ya okipe ba jeune ndenge to lo balelo basi mibali nyo so ana ezo senga va photo za kara na mutu mo wa dingi pe na mboka neti Fachi Beton. Alors to souci ça na parcours na soko présenter biso candidat brièvement oyebi sa biso asala nini atanga wapi activité ni actuellement zanini to boyi bato musu bazara bah ok indépendant là ça dit que Azaki nae bon on a critiqué batuté bon tout le temps la chance nae un jour attends roté kanoma par le doko comme député mais toi bah quand même parcours il y a papi Benzo parce que to bang rappel comme en ensemble kuna comme ne baba puis délai to peut ça bango confiance bah qui dans ensemble bah tika le bata ata ité ta le mandé sili papi Benzo eza papi Benzo Ilanga Mputu. Donc aza mono mono abotami na kata bandal ayebani bien na bandal na si génération na génération na biso nyonso oyo ya bandal o ayebi papi Benzo ebungi azate afandi na Kinshasa atanga école primaire na Kinshasa na Flamboyant akol na kata Kinshasa ake kotanga lisusu ayeko sisa ba humanité na Elikia atangi na Elikia na Gombe bana nyonso ya Elikia ba yebi papi Benzo wana kutumta bosa na ate et puis asali sixième humanité na ya suka na Bosembo na salongo na bandal na vers 92 à Longwe Kinshasa ake ko fanda na États-Unis donc a passé plus de 28 ans 30 ans na kati États-Unis donc lelo na souci mboka zaiki nango abino na zonga Kinshasa na ya pa bakoko na ngai pona koka ko bundela bandalungwa oya mona yeke komaki délibéré akoma bena komaki délibéré na ndenga mukete j'espère que congolais des pères et des mères comme États-Unis wana aza congolais des pères et des mères comme to comme landela et puis nationalité nini ana ngo aza congolais 100% nationalité américaine na poche côté obéissant pour comme député donc ba yebi ba o ba États-Unis tout ba yebi aza congolais en 100% aza mwana inongo. Oh, nous avons Benzo ayebi akenda ba vacances ta inongo ayeba na inongo. Donc tous à la sûr que amolobe akozala molobeli ya bana bandal. Aza vraiment molobeli bana bandal. Abanga ba pointure politique mususu tanga comme on ensemble comme tala oh vedi tambo mama ye quoi. Azana parcours politique parce que yé même ayamba ba Tshisekedi nakata président Fachi ayamba aux États-Unis
tant bazoya ayamba président Faïlou ayamba même président Kabila dans l'époque aza yem tayamba aux États-Unis donc aza mutuwa dans parcours politique aza abandi politique na bandalité pour na bandalité asala kango déjà banda kala donc le londa yingi sikoyo Alex ngo na miso bana bandal pour amima bana bandal dikolo. Ok, merci beaucoup Richard Lukaou. C'était là juste instant élection, Maponomi. Et ça espace monte au PC une dizaine de minutes là bas candidat news to Oyobaebi qui va battre campagne. Ils avaient élection présidentielle, ils avaient élection provinciale ou députation nationale. Nous sommes là, Bobengaka Edino, Paris et Bilengi TV. Boyebi adresse les années 70 boulevard Anatole France. Yaka l'improviste, au PC Bino Plateau, c'est juste pendant pour un mois. Donc, au Pessibino Plateau, tout le jour on est là. Au Pessibino Plateau, Bolobela, vous expliquer aux Congolais pourquoi va voter Bino, pourquoi va pour Bino. On est aquí bon Maponomi. Merci Richard. Tout ce ici, un dernier mot pour na Bandunio Sobaolanda Bino. Et puis, au Bossani Pété, le directeur, il y a campagne, il y a M. Papi Benzoy, il a un poutou, c'est M. Choki. Il y a une banane qu'on a qui, il y a une tazo. Kumbela Masolo News Tour, Richard Aza juste représentant en Europe, donc directeur adjoint à campagne Europe, et M. Choki Yenem Taza na Kin Congo Mobimba en fait. Dans un message dans la soukezali qui n'a zoko benga ba natif nyosa bandal, au toza en Europe, on a vu que toza réseaux sociaux, toza ban moyen to voter Benzoy nakata bandal ezate mais toko tikara ko tindara ba momoro ya moke pa bande kona biso ba lek na biso ba famille o ba nakata bandal. Va voter bandal va voter Benzoy na compte na biso quoi tozali awa nazo senga vraiment tozala mobiliser to ba toujours bandal bomoko mabele na biso to défendra yango to défendre pe natif na biso ya kati ya bandal Papi Benzoy ndenge ayeko tombola susu quartier na biso commune na biso en tout cas na sengi merci et puis na remercier studio Eko Yambi Biso pas ya Edino Image. Je remercie Joël Photo Joël Betenge qui est appelé ça biso ma kanisi moké pour na to sur la l'indémodable a changé raté. Et on a remercié pe bana bandal nyonso sika boali na remercier sous baninga Papi Benzoy aux États-Unis au ba zo salam soutien na bango zo la sama penda ki pour ba soutenir bandal ta candidature ya Papi Benzoy pe na remercier na bana bandal na osenga to sunga penza ndeko na biso na makanisa azui pona ke liboso soutien na bino et au bandal c'est Paris les balobara slogan na bango ko bino pour penser penda ke moto États-Unis alors comme ça bandal c'est Paris waneza slogan ya mutu na mutasara makamna e bandal eza bandal bandal za mabele. On s'est dit au revoir, instant Maponomi, instant élection, Maponomi. Donc, prochain numéro, merci Nedino. Image, Joël Photo, écoute l'indémodable, l'inzouloukable, Kouloutou vraiment Yakati. Allez, de Torobaka, escalator à suivre. Edino, yosa fin. Taliki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki edi na image elona osenga yo chikote bango